Feliza Lobi. Ababa Labino. Demboye. Nade Kazagene. Again. Minutes, 15 minutes ya maebisi l'océan du Congo. Bandeko balandi ya minute zomi na mitano ya maebisi na océan du Congo. Na pesi bilo mbote. Esika nyoso zomi bino pe kimia nzambe tate ingelo mabota mabino. Minute zomi na mitano bandeko bokoto po awande l'océan du Congo. To pesaka maebisi kasi ya mbola kota la mama ya likambo. Na pesa na mbote na basi baleo ba pesa kamisolo na bango po ete TV la misolo. Anita Babe, il faut que yo moto coupe ya famille la reine de la beauté. La reine du soleil. Pe la maman Adja Awa, assalamu alaikum, basi ya penza mbote mingi. Vraiment, awa tozali kokende. Vraiment, bandeko, bolimbisa mwa moke po ete na tanga kapenza mayebisi. Bazali koloba awa bakomi yango na lokote ya français mayebisi ezali bongo accusé de filer Félix Tshisekedi qu'élève moulante menace de débalayer certaines vérités dont il aura été le témoin, il aura été témoin. Balobi bongo toke na lokote ya lingala bazali bongo kofunda filer Félix Tshisekedi na kelève comme on eza kelève moutonde azali komenancer ya ko balayer certaines vérités donc ba vérité mususu oyo ye azali témoin yango tolobi Kevin azali bongo ko balayer une certaine vérité oyayebi to ebite vérité yango ezali ya nini kasi to kotanga yango po ezali mwa molai bongo to kokele bisiko to analysaka na to lobela mboka Congo ba vérité pe ezali ko bimana ndeko kelève mouton azali penza ko menacer que abalayer ba vérité kasi tata mokonzi ekolo ba vérité pe ezali ebele na makambo ya mwana mboka Tshisekedi wa mulumba pamba te ezali kobele kondongwa ba vérité yango kozala kobele ba contrat oyo biso so toyebi koto oyo balobi bongo mukuna vraiment bandeko langa esengeli natangaka nanu mpe avant balobi namoni mukuna na olenga nkoi balobi mukuna na olenga nkoi kasi bakomi olenga ngo bakomi pe kobongisa batie mwa h mukuna na olenga nkoi bazali koluka nini pe bazali koluka kimia eyingela penza na République démocratique du Congo po ete bato bazala toyebi te kimia oyo olenga nkoi akotaka kaka ntango bato bazali toyebi te 500 olenga nkoi esalaka nini olenga nkoi azalaka nani olenga nkoi papa ye tokoloba lokaka ntango tozala balobi bongo olenga nkoi na mokula bazali koluka bongo kimia bazali ko empêcher ke makambo etombama me makambo etombama te mpola nini makambo etombama pe etombola te mpola nini eloko lisu tokoluka na mboka oyo po ete mboka ezali nango kotambola malamu te justice ezali nango te bakotraduire justice ya nini bandeko ya UDPS bakendaki bongo soki bomoni batelemaki bandeko ya UDPS balobaki balobi boye balobi balingi justice esalama ya bato oyo batumba la UDPS balobi justice esalama batelemisaki na asira baparents ya bato wana oyo batumbaki bango mokolo ya makambo bato batumba bango bazali banani bazali Joseph Kabila président ma ABC kasi bazali kosenga justice esalama justice ekosalama na ngambo ya banani qui trompe qui toleka na mwana lombango bandeko tolingi susu makambo ya lokuta te ya kolobaka na sécurité ya la République démocratique du Congo tokei na lombango na ma ABC yango balobi nini RDC 4 acteurs politiques
appelle Macron à convoquer une conférence internationale sur le Congo qui devra conduire à une transition de 3 ans. Ah, bah le Bible, le côté français. RDC, et ça pour RDC, 4 acteurs politiques appelant Macron à convoquer une conférence internationale sur le Congo qui devra notamment conduire à une transition de 3 ans. Le côté français, balobi bongo 4 acteurs politiques batangi bakombola bango te bazali bongo kobenga président mokonzi ya France Macron asalela bango penza moi na lombango moi conférence donc moi réunion moko po ete balobela bobele makambo ya Congo esengeli ekende bongo na transition il y a 3 ans. Ondimi yango balobaki na lokota ya français nde landimo elibilo na lokota ya lingala. Acteurs politiques en bazali bongo bazali bato minei kasi toyebi penza bango te to répéter dans le côté français kabula lobito zongela. 4 acteurs politiques appellent Macron à convoquer une conférence internationale sur le Congo devra notamment conduire à une transition de 3 ans. Voilà dans le côté français to le kikula bango to éviter maloba Macron à kozongisa boni po ete likambo ya Congo et anibe kolelaka so wanyango eloyaka yali boni bande ko balandi moto ezali peza kopela na République démocratique du Congo yaka mwa to sali alternance te balobi qui est derrière Félix Tshisekedi wana bande ko la biso ya Bujumbura ba komika ka bande ko Bujumbura balobi qui est derrière Félix Tshisekedi kasi to ya na tala lombango c'est le Rwandais zo sala semblant donc il bongo le lombango poto zaka minute de ba komika la côté français. RDC, mise en cause par Augustin Kabouya, Kalev Mouton met en garde l'UDPS. Donc, tout ce qui est déployé, RDC, mise en garde de Augustin Kabouya, Kalev Mouton met en garde l'UDPS. Cela veut dire que Tata Ondalobaki a commis sa vérité à Félix Tshisekedi, c'est-à-dire Kalev. Ndesi koyo Augustin pe kuna tomboki penza alobi akoki kosala bongo te pe mwana mboka atie bango en garde alobi na bango kokeba boyebili tosalaka te soki moto atie yo keba cela veut dire akebisi bango mwa moke atie bango en garde toyebi te Kalev aye mpe susu bango aye motola ye nini azali koluka la parti ya UDPS. Bandeko balandi bato bakomi ete mama Seya akutanisa biso na papa Mobaki pour être yende alongi na likambo. Ok, pas de problème, to komuka papa vraiment na mikolo mizali koya po boyebi ke tozalaka zalaka ezali kondongwa bobeli likambo yango ya Kalev Mouton à Kabouya. Nous avons félicité et obtenu des passeports de service à plusieurs cadres de l'UDPS. Oh, balobi boye kaka yetata yango Kalev pela zali kokende alobi na Kabouya bango bazwi penza ba facilitaki bato ebele ya UDPS po bazwa passeport po bazwa passeport ya service. Siko toyebi te papa oyo sekele nini yazali na yango wana tokolobela ye pe na mikolo mizali koya parce que tomoni awa et azali bobele ko facilité à Kabouya. Nous avons facilité et obtenu deux passeports de service à plusieurs cadres de l'UDPS. C'est que bataille de PCB bazara qui n'est pas passeport. Oh, toi quand même bazara ba passeport mais quand même tata o a facilité qui ni les ali koleka entre papa oyo na bato yi de passeport te la moni bango ezali ko bele kondongwa Kalev abimisa sekele ya Félix mabe akele na Kabouya mabe a mettre bango en garde mabe alobi lisusu likambo ya ba passeport na bango minute tozali ko kena mayebisi awa endongwe na bana banga moyo balobi ete
tozali kotia moto po ete tomoni bakonzi ya République démocratique du Congo balingi basakana biso wana maloba ya bana banga tozali kokele pele na koloba na lombango po ete awa ezalaka belebele minute 15 kabuya wana azali kotelanga soki atelemi misu mibale atomboki bandeko soki ekomemi na lokoto ya lifaransa kasi kabuya esengeli mpe atanga te soki batangi te ekozala boni bandeko awa tokei mpenza na nous voulons la paix balobi kaka nous voulons la paix balobi bango bakotombuka bientôt kasi président Eli Martin Fayulu Madidi pesa biso ata na nkuku biloko oyo esengeli po ete oyebi ntango nyonso tozali kobima na yo bazali kozongisa yo kokanga yo biso ezali kosala biso motema pasi président Eli Martin Fayulu Madidi mbela ya nous voulons la paix balobi okokisela bango atako na nkuku bandeko balobi makila ezali kobele kotanga la este na biso kasi soki makila ezali kotanga atila faute bandeko tokobela likambo ya makila ndenge nini ayo ezalaka kobele mayebisi tokolobela yango na ntango oyo ezali kokende bandeko na biso kuna na beni balobi en tout cas bango bakopema lisusu te cette fois-ci balingi bazongela makambo na bango po ete atako bamonaka makila kasi oyo ezali kosalama epai na bango en tout cas nzambe ye moko ayebi bandeko tolelaka kaka nzambe bandeko bangai tolelaka kaka nzambe tokolobela yango bien na tolobela mboka Congo bisika oyo toanalizaka ensemble nzambe na ngai kuna namoni mpenza makambo bazali kokende bandeko mosusu balobi awa bato bazali kotelema makasi kaka la RDC bazali koboya exportation ya biloko na biso ebimaka kasi balobi makila nde esopani po ete batala babandi kolite bandeko tokolobela yango bisika oyo tolobalaka makila ya bala Congo en tout cas ekomeli biso mawa kasi bandeko nini ezali koleka entre FCC na cash pamba te bato ba FCC balobi bango nde bato basala cash ezali bongo face be na bango po face a ezalaki Kabila Zonga face be na ye abimisi Shadari face na ye nde yangola ezalaki cash oyo bongo lelo anome Félix po achofele ye kiti na ye kasi nini ezali koleka bana ya IDPS bakombata balobi liaison wana ekatala Félix alobi ekokatala te tokosuka pe tozali kokende awa pourquoi Kalev maintenant c'est de faire parler les sourds miwe en RDC donc awa balobi kaka Kalev wana azali pela kotelema balobi mpona nini Kalev alingi alobisa basourds miwe na RDC siko ezali nini likambo nini ezoleka Kalev sakola biso tokala posa ya koyoka toboyi baterme ya ndambu tolingi nde osakola mayebisi 15 bandeko tobali kokekala suka tata oyo basekele na ye ebimi abandi kolemba alobi alembi campagne ya Félix Tshisekedi bango bazali kolemba pamba te makambo bayike bazali pela kokomela biso awa bamisu batinde biso na nzela ya États-Unis kasi ola tokotanga yango peza mpona moni bayebisi eyepela WhatsApp boyebaka ata konasalaka mayebisi vraiment bandeko langa ezali pasi pe mawa vraiment balobi boye nayebi te seke Kalev yango wana azali mokonzi ya ANR mpona moni koto balobi ANR a félicité et obtenu le contrôle du passeport de service pour plusieurs cadres kaka yango donc makambo ezali peza kondongwala cela veut dire ma passeport ebele oyo ezalaki bapesaki bacadre de pesaki na moni Kalev yango seke azali mwa mokonzi ya ANR na ndenge pene yekomonela mpo sikoyo basimboli peza batie ANR awa batie l'ANR na biso vraiment cela veut dire que bandeko ya IDPS pas un problème sérieux bato ya ANR seke basoki bapase pa wamo ya mabe to ya nini tokoyeba yango vraiment na mikolo misali koya pamba te likambo yango tata yango mpe azali kokele mpe akolobela kaka bandeko ya IDPS bandeko mpe ya IDPS bazali kozongela ye azali kokele to mpe apesaki bango toyebi te mpo balobi lisusu ANR nde afacilitaki bapaseport yango cela veut dire likambo nini ezala bapaseport bato ya IDPS
balingi bakima balingi bakende boto ebite bande ko to ko kela biso na suka to zali ko chite ezali kondongwa bana République démocratique du Congo la bisibilo ba message ezali ka konginda kondongwa kasi moye pena to kena ko penza mingi ete ko kala minute zomi na mitano yo o linga kama ebisi ekomelaka yo sala pilokola Anita Babe Fogo moto na mama Jawa assalamu alaikum basali bande ko balanzi ezali kondongwa na République démocratique du Congo lobi bokomona Congo mususu na se Congo mususu likolo na katikati espace le bato mususu bafala la likolo bazaka ya Congo ba mususu bafala la se po Congo penza toza ko yebelo côté mais ndeko moko alobi awa na lombango penza tie Congo la eta alobi maman au de la presse ndeko bela kana esala ka biso esengo po biso stolanga yo belela ke Félix a longola maman na ko belela soko za monster mobile ko belela Félix longola ko est-ce que e ko sala nini toyolanga neto munda po Félix longola tika mayebisi oyo ekomela bilo penza na moni kabuya ko betela ngame sala komela suka kabuya vraiment na komela suka ya mayebisi oyo tika litokolo ba yango na mikolo meseli ko ya matondo mingi ekomela bilo penza bande ko nyoso bosomba fidélité pour la kolanga mayebisi kasi Félix na souci na kaka na yo Félix merci la kabuya l'homme puissant zali mo la sima ya caméra l'imbattable l'incontournable l'échange par l'équipe qui gagne notre cordon de l'océan du Congo. Merci na merveilleuse qui bon la montage. Merci na Lino Mokeli Soyankolo. Merci na Kila mais plus c'est 49 pour que le gouvernement fabricato. Merci na pas budget directeur à recherche stratégique. Pesa mo mokonzi maman d'Angola tokuta la maye ici.